Bandeko balandi Canal Kin Télévision mbote na bino banso mbote na ba oyo balanda rapena ba oyo bazuli baku ya kolanda biso lelo na pesi bino banso mbote mingi na lolaka la mwasi ya lelo tokoloba bongo makambo etali bopeto ya ville ya Kinshasa ville na biso capitale na biso nde yango tokolobela bopeto na yango lelo ville nyonso ya mokili baza na problème commun ya ko gérer problème yango eza nini to ana ba problème ya ba logement to ana problème ya sécurité to ana problème ya ba emploi ya transport pe bopeto mais lelo lolaka la mwasi aponi mingi kolobela oyo etali bongo bopeto pamba te basi ebele baza concerné pona nini bango moto batenaka bopeto ya ndako ya cuisine ya makambo ebele mais siko le basisaka misala na bango bakende koboka basalite wana wapi nde yango na tokolobela ngo lelo me nazanga moko te nazala mama na bino o bolingaka mingi mama Thérèse Kulungu mbote mingi pe boye bolamu na émission lelo oyo koleka lobi mokolo indépendance ekoleka lelo mokolo indépendance ya solo. Ah, merci beaucoup, mbote mama deo. Nandimi pe mbote na yo. Naboye malamu nazali yao. Mama na pesi yo longo ya mingi pona soki biso to bengi yo oya ko participer na émission en tout cas au respectera l'air pe oya kakaka. Mais na pesi yo susu bonne fête ya indépendance lelo eza mokolo ali panda. Yango mboka na biso ezwaka libération na maboko ya mindele yango toziyembaki indépendance chacha lelo nde mukolo oyo tozwaka yango tokumisaka nzambe. Merci beaucoup. Merci mama Kulungu. Est-ce que tokoki koloba ke ville na biso ya Kinshasa ezala rappel na bopeto tote ville na biso oyo ya Kinshasa na lobi Congo mobimba te na bi ville na biso na ya Kinshasa o ezali miroir ya mboka na biso ezala pe na bopeto mama deyo na koki koloba lero zo tunanga mutuna wana na maya miso lingi etanga na miso na lina lela poto koli na ville oyo tomoni ndenge ba régime eleki awa me makambo tokomi komona na Kinshasa na koki koloba kutu teke toza na ville mais toza na porcherie parce que même oza na Gombe batu nyonso balingi bafanda Gombe c'est le miroir de la ville tout ça mama aussi au telema côté ya Ogefreme wana na boulevard du 30 juin oze la transport ou omata côté ya Orgamani jo mususu na koma kiko sanza solo ozomona oza na boulevard wana ba caniveau ezo sanza banie. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Tolongo na boulevard na zayo kende na tripe kuna na tribunal de paix ya Gombe kuna. Donc solo elandi yo partout nyonso wana. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Soki na boulevard du 30 juin na Gombe solo ya ndenge wana. Osi okutana mbula ebeti oza na boulevard wana batronso wana. Mama to yebite donc ba épidémie jour eko frappé biso eko zala neti tsunami rien kaka pona kozanga bopeto
donc bakanivo ebusha mbula soki ezobeta ezosanza na yebite soki bandako wana ba immeuble wana o batongi na yakala soki ba fosse septique ezalaka susu te nazo koyeba te kaka sikoyo nazo yebisa yo leka kaka partir ya OGFM wana donc na chancellerie meka ko place wana tiyo ko matana Gombe na nini wana misolo ndenge wana okokate wana na lobika na Gombe siko toke na marché central ou bien tokita cité mama salite ndenge wana bisika nyonso zokoleka ekoma ba poubelle place moko ya ko épargner ezate ezala boulevard siko système moko ekomi okomona milangi babwaki yo kanisi babwaki nini milangi eza na masuba. Ah bon mama milangi eza na masuba bazoko bwaka ngonzi milangi wana ya plastique wana milangi wana ya plastique mota subi na kati abaki na balabala abwaki na balabala milangi ya masuba ante taba milangi wana biso bato tosomba ka babiloko bakenda komema toyebite baloko taka ba milangi wana basokola kango alo batie susu baji toyebite alo nde ozoko mona bato ndenge bazoko kufa okomona bofandi na bare mituka etandami okomona receveur ou bien chauffeur on dirait ababami na voiture ou bien na taxi bis na ye yo kanisi peut-être kase collé na ye pamba azo suba tozana presse azo suba masuba na nzela sikoyo mama makambo nyonso zoloba oyo sikoyo toluka nanu cause na yango eza nini cause yango nani ya basalite bato bazosuba na balabala bato bazosala boye basolo cause na yango solo ekoma partout yango nalobi sikoyo mpo na nini mais cause nini c'est l'absence de l'état l'état zoko sala mosala na yete est-ce que Kinshasa ngo ebandi lelo lobi tozaki ko benga Kinshasa nini kin la belle siko ekoma kin la poubelle tala bakanivo ekoma ba poubelle surtout soko monika ka yesika ba magasin ya ba indien ezali ba mama bazoko teka wana na ba chinois ngakutu nazaki ko kamwa oh ba chinois bakanivo batongi eza mike baninga batongaka oya minene mais oya mike batongi bokomisi yango ba poubelle ngana fandi na ipeni mama mais bisolère to koli ba jeune fille yo nani pijo wana mais aki place ya ba mouvancier ba intellectuel ba venir c'est ça là qui calme mais c'est maintenant tous les coins tout le monde vend mutunyo sazoko teka mutunyo fourmier donc Kinshasa est comme une fourmière kasi balobaka mboka oyo soko moni ozoleka partout na balabala na bakwen nyonso ezakaka bato bazoteka na coin oyo bato bazoteka na coin kuna kasi yango nde lakisaka ke mboka wana bana pauvreté ya makasi koso bato bazovivre bien bato bakoteka teka partout te et puis bazoko teka bakwanga bamikate babiloko nyonso wana babitabe bamalala esika kobwaka salite nyonso wana ezate atikika wana ke kote na ba petit marché na biso na fandi na ipe na zaba chef ya baveni marché na biso kaka wana ya ipene okomona ba mama na tongo pona bandelaka na église okomona le rozoleka wana na masuba na banie ba shege oyo balalaka na marché bazana ba toilette te yo aussi omona wapi esika bato bazoko se fréquente toilette publique ezalaka te boyebisanga nanu bato baye na marché wana bakende wapi mama meme bamboka oyo ya oyo zingi biso otolobaka ce sont des pays pauvres mais comment on a babiloko ndenge wana te mais mama na makambo nyonso uti koloba awa responsabilité zakaka ya l'état
Maman. Population, on n'a pas responsabilité. Je vais te dire quelque chose. Baza n'a pas. Mais, comme Ndengwana, parce qu'il y a une faiblesse à l'État. Nazo yebisa yo l'air kini bopeto e bandaki. O kini bopeto. Ba yeko tia nini na bazando. O batu il faut ba bwaka ka babiloko na bango na ba poubelle. O yebi poubelle ba yaki ko tia batono o ya 200 litres. O ngana mona ba tie batono o ya 200 litres o ya ba mafuta yela ka ba soki ba essence soki ba nini wana. Ba tie na je parle de l'IPN hein, parce que c'est là où je vis. Ba tie tono ya 200 litres. Allez, tono ya 200 litres, yango de batie poubelle. Banda ye wana ko sala combien de jours pour étonda? Au bout de 45 minutes avec cette population ici, et ko fanda wana même une année et même un mois, 2 mois. Bakoya ko longola ngote. Tono moko ya 200 litres oyo ya manzanza wana. Na pesi exemple. Naza chef ya venir. Toye ko lobake ka batu bayaka kolokotela biso ba matiti. Ozo comprendre? Soko comme na venir nanga, même ta eza salité mais eza salité net nini parce que je veille quand même, je fais du travail. Mais ba résistance ezakaka. Batu kaka oyo ba chariot oyo tobenga kango ba pousse-pousseur bayaka kolokotela biso ba salité. Batu ngane baleka kana bango. Mais politique ya assainissement ezate. Politique yako traiter ba déchets wana ezate. Okomona bazui ba sachet ba nini nzela le rozoleka babandi ko bwaka ngo. Lelo ko bima na ndako oh. Mais on dirait sachet oyo utakile pananga. Oh, donc nzela parce que ba yebi na bangote esika nini bakende ko bwaka ngo. Nde ozoko bamoni kutu sikoyo ba rigole place appropriée. Si quand nous sommes pendant la saison sèche. Tout ça période de saison sèche. Au komona sikoyo bambula ezate parce que à un certain moment ceux qui sont dans la saison de pluie l'air babua kindengwana na ba rigole mbula ememi mais ça n'a pas conséquence et kokende ko kangama esika moko boye alo maye bandiko boye ne érosion et comme na bandaku ale bandaku nde ezoko buka man ko buka na batu pe bazoko kufa. Tozela kaka catastrophe ezala pour venir donc biso toza ba spécialiste pona kokunda ba compatriote na biso o bazoko kufa na ndenge wana omona ka période o ba kufa kisoki ni amatie bango na ba wagon net bazoke ndikokunda ba meme nde tozala ka spécialiste na makambwana. Je reviens par exemple na ba petit marché. Hein? Est-ce que mboko yo ou ville yo ou ba commune na biso ezangi mbongo po na kotonga ba marché tolobi teke ba marché moderne mais plus ou moins convenable ndenge to mona kana banzela ba nini mususu na ba pays mususu oh eza plus pauvre que biso. Il y a 2 semaines hein, marché yepene ezikaki alors komona commissaire des zones ayena moi ba planche na ba quelques tole allez bonsoir bo tia susu mwanzu on appelle ça comme na lingala moi ba nini wana. Donc en pleine ville de Kinshasa toza kaka na mentalité lere mundele ayaka kukuta biso na ba iti wana antiquité hein? Mais tout le monde a toyokaka hôtel gouverneur à l'Ekaki awa azwaki tel million parce que nous parlons en termes de millions en Boka Nabiso. Autant de millions pour la ville de Kinshasa. Oh yasa wana pe azwaki bon na banque autant de millions pour la ville de Kinshasa. Je te pose la question mama deo mbongo wana ekendaka wapi? Ngai nena otuna yo. Mama wana kutu ya babanki mais soki oleki na zando mama c'est chaque jour ba mama bazoko débrouiller ba taxe soki ba patente ba mama wana na ba papa wana 15 heures bazoke ndiko kongola mbongo mbongo wana ekendaka wapi entre ba mama wana bazoteka na bazoteka au-dessus des immondices aussi oleka na Selembao na marché ya Selembao na yebite nde nitoliaka
na mai soki ezouta wapi ezobima na baveni eza mai ya robinet eza mai ya bawese eza me bamama baza kaka wana na bapondu likolo ya bamai wana bandunda likolo ya bamai wana epuis totelemi wana tozosomba na bavoiture etelemi tozosomba. Sommes-nous encore un peuple? Yango na tuni mama na likambo yo l'état aza na part responsabilité na ye population pe aza na part responsabilité na ye yango na kolinga otalisa biso par responsabilité ya l'état eza nini par responsabilité ya biso ba population eza nini na kati ya bosoto wana yonso mama oyebi likambo nyonso leadership ya malonga il faut ezala mokonzi soki atelemi alobi ke na tolingi boye te boye tokotambola mibeko nyonso oyo bazwaka ezalaka accompagné ya sanction ozolandanga soki sanction eza te eza inutile donc bozwi mibeko bozwi mesure d'accompagnement et puis mesure d'accompagnement wana assorti d'une sanction soki ba sanction eza ebele ekozala amende ekozala pe avertissement ekozala pe mais batu wana komi na ba service wana mbongo kaka opesi mbongo aleka na yo opesi mbongo sumbela na yo awa opesi mbongo subela na yo awa papa mboka mama mboka nini o etambola boye ngai na pesi nini nanga avant ko to baya ko confirmer nga chef ya baveni nga moko na banaye ko sala musala jo mususu na lamuki nazokende musala nakuta bala nyonso a partir ya veni na ngai tikuna na yebite salite wana eutake wapi ba rigole mutu kuta salela biso rigole za l'état te mais ba privé particulier nazonga kindako nazui ba jeune garçon to banda ko kombola parce que je ne peux pas accepter des choses comme ça to bandi ko kombola jour wana na bima kité oyebi ke na bima kana balabala nanga na siffler na pesa kana o baloba kana mbongo obima na siffler pona ni nazo beta lukoviko donc nazo pesa communiquer na balabala ngandengo mona ngaboy mais il y a toujours des récalcitrants problème si ko tozali susu tuna na mboka na ville de Kinshasa ba construction anarchique nakaka kutu anarchique te mais omoni ba oba yena mbongo ba minéré olie ba orienté bango batonga bandaku na ba nouvelle cité na ba nouveau quartier bazoya kaka kofinana na ba ancienne cité. Est-ce que vous comprenez? Système ya morcellement. Ya morcellement. Est-ce que biso na Kinshasa wa à part bandako ya onele atika babandal ba tout ça bandako babanda oyeba ki parcelle ya 5 mètres sur 7 ou 5 mètres sur 10 ezalaka te alors siko baye na bambongo ba minéré na bambongo ya ba gouvernement parce que oyo eloko zoko futa awa ezaka ka politique balingi basomba na bato bakuta ba fonctionnaire bazana ba manini bazaka suna eloko te bazoko proposer ongana koteka ndaku na lupango na ngate eza bana te 5 mètres sur 10 combien 30 000 50 000 omoni fonctionnaire mbongo wana ti azwaki pension akutaka na monta wana te akatelier lera kokatela ye en hauteur entre temps espace ya fosse septique ezate place ya toilette ezate garage ezate. Alors comment toza na ba veni même biso na ipene bazo bibisa babai na bango na babalabala kolobate. Je me souviens j'ai interpellé voisin. Alors tu ne peux pas faire ça. Ndenge bozo tonga boye botia ba carrelage te. Essayez de gérer vos eaux parce que awa tozali tosali na nous rigolite kanivote pona mai okuti biso chacun gère ses eaux totia ba pelouse na bakati ya bandako na biso alors ba baye mikolo yo ponda ko ezala bien il faut kaka batia ba dame
babiloko yo ya ba chinois hein ba carrelage hein nde wana ba monique azana mbongo. Alors maintenant ces conséquences c'est quoi? Ils déversent quand il pleut. Ils ne peuvent pas gérer leurs eaux. Ils déversent leurs eaux sur l'avenue. Pas seulement qu'ils détruisent les avenues, mais ils ont comment qu'est-ce que je peux dire? Comment ils s'en ont pas ya batu? Ou comment on appelle à fur et à mesure érosion et bandiko salama nani bandako batu et bandiko kweya. Okotuna ngakutu réponse nazwa c'est m'abaisser de parler avec toi. Na yokotuna l'air ka bapesi nga réponse c'est m'abaisser de parler avec toi. J'ai interpellé un voisin, un nouveau voisin qui est arrivé. En tout cas, je me suis senti diminué. Nazongi nandako. J'ai essayé de comprendre qui il était. Bayebisinga ke na bandi ko tuna. Tata ya yeko kote la biso na venir. Azanani. Azadouani. Aouti kasumbalesa ngalobi un voleur. Un magouilleur. Est-ce qu'il vit de son salaire? On se comprendre. Ça c'est un cas. Bato bazana pouvoir. Bazotonga bitongela. Bayebite bazuti yo ya mai, batiango na babalabala. Mai wana, oyebite mai ya bato bazosokola nango. Eza mai ya badushi, eza mai ya basani, ezokwea na baveni. Mama, tala baveni ndenge komisalite. Kolobate, okendo tuna yonde nani? Auti wapi? Ayako loba. Talaka mwasi yango akota na lupangu poto lakisa ye. Ona nini sanction ezate. Ona zo yebisa yo en tant que chef ya veni. Yango na lobi mama. Nyonso wana eza ba problème. Ndenge nini l'état akoki kosala pona ko résoudre ba problème wana nyonso. Mais l'état est défaillant. Est-ce que tous un service et assainissement awa na kati ya mboko? Soko ke na fonction publique. Biso leto kolaki ezaki ba cantoniette. Ba cantonnier bazalaki. Siko ba cantonnier wana bakenda wapi? Soko ke na fonction publique mbongo ba cantonnier ebimaka. Mais ba cantonnier bazalaka lisusu te. Siko na komo komona na babalabala ONG Kingandi azo sala assainissement. ONG Kingandi. Donc elingi koloba service wana existaka nango mais fonctionnera te. On papa to mona ka bango lisusu te. Mais soko ke na fonction publique mbongo ebimaka. L'État n'a suivi. Il n'existe pas. L'État n'existe pas. Maman Koulou Tokei. Parce que mon monde a supporté Babiloko. Awa Tozali, Bimaka Kawa. Liboso Nabino. Nous sommes à un pas de la ville de Kinshasa. Et du boulevard. Awa Kaka Bima. Yoka Solo. Awa Eza Komini. Kinshasa. Awa kaka avana bima na immeuble na yo. Solo moyete. Baka niveau nyonso ebusha. À quelques mètres du boulevard. Awa bimati. Buna, siko comme ezabongo. Total akana misu. L'État ko zwa responsabilité. Mama l'État ngo azanani. Problème tozanango. Ba nomination oyo izoko ya ou basala ka ba nomination, c'est pour satisfaire mutu oyo apprécié poste. Vous comprenez? Moi il y a des fois je suis éclairé ya koyoka ke ba nommé commissaire des zones un jeune garçon a outé ce qui wapi par exemple ou ba nommé commissaire des zones ya Ngaliema, ya Matete, ya Lemba, quelqu'un qui n'a jamais vécu dans cette commune. Dans l'entretemps, il y a des notables qui sont nés, grandis, vécus dans cette commune qui connaissent la commune. Pour nani bazo promouvoir bangoté, pour la communauté. Mais on prend parfois des jeunes gens, des neveux, des nièces, des membres du parti. Alors nous sommes en bongo, nous sommes en ezokota. Au lieu asale lango pour la commune naye. Il faut que nous pesa kango na muto apesa ye poste. Est-ce que nous sommes encore un pays?
yebisanga nani ele nazo yebisa yo c'est à tous les niveaux hein na yebisi yo awa banda kaka 14h 15h leka na ba marché ba service soki économique soki nini ba benga ka bango bazoleka mama ko yebisa yeke na teki nanu te alingia so biloko na ye leka dans une heure d'ita abandiko swani sa ye to komi 15h mbongo wana bakende ko tiango wapi mais c'est de l'argent qui devrait servir pour l'assainissement hein on devrait canaliser cet argent mais mbongo wana ikenda ka wapi po lobi makao moko ya mutu ya awa service d'assainissement ezali mbongo pe ebimaka musala wana esala makate sikoyo suivi ezalaka te IGF azali te IGF asala musala na ye akota na fonction publique atala soki service wana po biso le tokola ki tozalaki na bacantonnier pe bazalaki pe loger bazaki pe batu ba fonctionnaire bakenda wapi mbongo wana ikenda wapi soki mbongo wana ebimaka susu na fonction fonction publique te rubrique wana ba remplacer ngo na nini IGF asala musala te hein maman est-ce que quinoa ayebi ke mon pepe otopemaka hein na kati ya ville ya Kinshasa mabele oyo tozo vanda hein otozo nyata mabele tozo lona mai tozo mela tozo sukola tozo lamba kana mai wana est-ce que quinoa ayebi te ezaka na impact makasi likolo ya ba santé na biso? Moi je ne peux plus parler du quinoa. Puisqu'on parle de la ville de Kinshasa. Oui, ville de Kinshasa. Tout celui qui vit à Kinshasa n'est pas quinoa. Parce que ma vrai quinoa ne se retrouve plus. Désordre, saleté, insécurité, vrai quinoa ne se retrouve plus. Donc, banda, désordre, Mobutu Azakina Makambunaye. Banda Afdeli Aya. Il est venu pour détruire tout. Donc, ayaki kobebi sana mwa muke wana etikalaki na mitu ya ba Congolais. Parce que nous acceptons même l'inacceptable. Na pesio exemple Wenzia Selembao. Pondu. Euti d'abord Congo central. Ezoya na ba condition moko boye na mituka bazoki ntisango na ba imondise batu pe bazoko wela ko somba ngo mama est-ce que maman o wana ezo senga te sensibilisation à la population? Sensibilisation c'est bien to yoka ki mboki kini bopeto te kini bopeto sala kama kambo kutu po ba fongola kini bopeto na ba ivoirien ba yakawa. C'était toujours dans le cadre de la sensibilisation. Mais il y a un dans lobby. Quand l'État ne suit pas, vous prenez des mesures d'accompagnement exatées, sanctions exatées. Na pas si exemple, na yebisi yoke na za chef ya baveni. Na yebisi lobby na yebisi bangoke. Oh na ko mona lisusu ke abimisi salité. Na ko yako tikela yo papier akini bopeto 50 000 francs. Ezaki kaka na manoba parce que papier wana ya akini bopeto na mona na ngango te. Ozo comprendre? Au moins au papier te. Aloba comme mona nga mama oyo aloba kana ye pamba. Alo pona ko pesa ngali susu kanda. Bajo mususu na lamuki. Na yako na lingina bima na yako kuta ba yeko tshela nga fulu. Liboso nda. Po balobi mama ngo aloba kana ye. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, pendant qu'on pèse dans sous kanda, na konamuka, na tongo, libosa nda kunanga, et comme il faut. Parce que sanction est athée. Sanction est athée. Alors, au proposé nini, na l'État, pour être l'État a eu ba responsabilité. Responsabilité nini a kozwa, c'est un ensemble, un tout. Parce que, maman, na lobi ba makambo ba nomination. L'air ba nommé yo soki oza muntu.
aux responsables, tu viens pour servir. Il faut aller na plan d'action, na plan de société, na esika na yo, banomenga commissaire de zone, ceux qui va benga kabangoni. Babourgmestre na matete. Tina kobima naza na mandat ya 5 ans. Tina kobima, voilà plan d'action na ngai, on a kosala. Mais plan d'action ezalaka te. Ozo comprendre. Les raillés, première nini, na kozwa parcelle wapi. Ozo comprendre. Premier plan. Par parcelle wapi. Mais ba parcelle ngo ya bato ozo ndeni. Oh, boko batika kotonga. Batika kotonga. Mais il y a des constructions partout. Na kozwa ba parcelle wapi, na kobanda kotonga wapi, tout ça. Et muto ya tiakiye parce que on ne choisit plus selon les compétences, selon les mérites. Toujours qu'on choisit Batou, parce qu'il faut donner du travail à un membre du parti, à mon frère, à mon cousin, à mon neveu, à un ami, et puis, petit à temps, action retour. Changement de mentalité. Il nous faut dans ce pays une révolution. Révolution. Oye salake, ndenge révolution française salamaki. Pour trop c'est trop. Ba valeur, ne komi banti valeur. Banti valeur, ne komi ba valeur. Le bien est commis mal, mal est commis bien. Na quartier nanga. Mutoya kotonga na ye immeuble. Place. Il y a faux sceptique ezate. Place. Il y a na yebite soki ba utaka wapi. Donc to memana mentalité na biso alo muto ayebite esika uta azwa mbongo. Na eroyo okomona fongoli toza na saison sèche. A fongoli faux sceptique na ye. Il déverse ça. Na rigole. Maman yoka solo. To mona commissaire de zone. To mona chef de quartier. To mona ba autorité nyonso. Tozwa solutionné. Chaque jour à déversaka, ba imondis na ye na rigole. Mais na passion historique ya rigole na biso muto atongango. Ezalaki bombito à l'époque. Oyo azalaki ministre ya finance ndako na ye. Omoni, moi différence, nazo peso différence. Ya bato Mobutu na bato ya Sikoyo. Omoni baso tonga bandako na bango. Et si kanda kuna ye akozwa mbongo à l'état pour macadamiser qui est pas yanda kuna ye. Ozo comprendre. Bino ba voisin bo profiter te mais bato lelo malamu a sauté atongi immeuble. Nzela ezate mais azwa mbongo pe parfois na l'état pour macadamiser mais malamu a sauté azwa mbongo na akendo tongo susu pas mususu a sauté. Nde ozo komona ba immeuble eza na quartier o mususu nini nzela ezalaka te. Il préfère kotika ka voiture na ye quelque part mais ye atambuli makolo. Tala mentalité. Mama o ana tolobi mingi pare à l'état. Pare ya ba mama azo sala Thomson abwaki salite na balabala. Asali maya ba cuisine abwaki na balabala. Na maya ba douche nyonso na balabala. Est-ce que mama quinoise est-ce qu'ayebite kubwaka ba biloko nyonso na balabala eza malamu te na yebisi yo bazaba quinoa te bato ba ye parce que nous devons faire la différence entre quinoa na ba obaya parce que quinoa akosala je te dis que les quinoa ne se retrouvent plus wana eza mentalité ba memeli biso avec l'exode yo maman to fanda kia wa 32 ya Mobutu okobwa kasalite wapi yebisanga azalaki na mabena ye okobwa kasalite wapi omona ki ba biloko wana omona ki masuba na ba milangi devant chez moi je suis quand même à l'Ipen avenue nanga eza je ne peux même pas te citer eza ba venir ba professeur ya ba médecin il y a des généraux, il y a des avocats, mais au Kolamuka,
ndenge basombi ba parcelle ya mike, ils n'ont même pas prévu ba toilette pour leur domestique ou pour leur sentinelle. Okolamuka alors combien ba victime ya milangi ya masuba, combien de fois ngana tona, combien de fois okomona lero lobby au sali lukovi 2 jours 3 jours okomona ba biloko angote sanction eza na ngote 3e 4e jour ils reprennent. L'État doit avoir responsable. Sensibilisation d'être sala nini. Mais la sensibilisation doit être suivie à ba acte. Yango na lobby mama. Est-ce que l'État a koki ko zongela ba habitude ya kala? Les biso tozali bana mike liboso lopango na yo soko tiki salité l'État kangi afutisi amande. Amande ya solo. Comme ça, la population peut remonter soki na boki salité liboso lopango. Soki na tiki boye bakoya ko kangangai bakofutisa ngambongo ebele. Okomona te ke changement ekokota. Problème tozana bango nango awa. Eza ba mususu ba mitia ba intouchable. Ozo comprendre. Intouchable liboso l'État. Mais l'État ne nde mutu asali ba intouchable. Nazo yebisa yo naza chef ya ba venu. Nazo mona makambu. Ndenge ozomona ngabo naza téméraire. Mais ba jo mususu na lobi na kosana ngali susu te. Na yebisi yo au déserté na msalango. Na lobi na kosala ngo na koloba lisusu te. Parce que trop c'est trop. Ba o mususu akoyebisa. Bongo soki tokoloba te changement ekouta wapi. Bongo lobi bato ngo bayoka kate bango bazaba intouchable kendo funda. Kende okomemanga wapi? Mama ngo pe makelele ya pamba. Asalaka nani na balabala oyo nani anoma ye. Nakoma parfois ba jour mususu nazotambela na nomination nanga soki pe euta wapi. Boba nomanga chef ya fait. Mais du moins petit à petit il y a quand même un changement surtout en tout cas na Monique ozongelika makambo nazoloba. Donc il faut que sensibiliser batou pour batou batika ko sala mabe basala malamu. L'État peut avoir responsabilité na ye pour na kosala ba suivi ko foot sa bato ba amende pour batika ko boka ba salité partout. Amende ngo yo il faut zala na autorisation pour foot sa bato ba amende netinga na kananga. Kasi l'État parce que moni l'État il faut ça la yango. Sensibilisation ye bandaki na kini bopeto. Soki continuaka elinga keko emema biso musika na changement ya mais ndenge toza koloba boy naza sûr que baza kolanda biso bazongela yango babanda kofutisa bato ba amende ba taxe po mboka na biso ezala propre parce que na koma komona nani likambo ngo ya kini bopeto ezalaka suste mais lere bandaki ngana zaki kuto atana papier te mais soki na lobika na lekika na parcelle oyo asali boyo nani tina kolekawa lisusu na lingi komona susu sale oyote soki na moni yango lisusu na koya kotikela bino papier ya kini bopeto 50,000 francs ya amende mais nazaki na ngana papier te na tuna bazula ka ba papier yango bakini bopeto wapi na zwate il faut que na komina bino yo za chef de l'avenue OK na komina bino des avenues mais avenue na ga isa propre ko ba yebuke mama o kasi on a l'obité OK na commune OK ko tuna bango il faut to procéder na ba taxe to ba amende mais il faut bo pesa nga mikanda ko permettre nga po ba tona ba futa ka amende ngo po salité za suna mboka na biso te par exemple mama il faut pas permettre yo parce que nga na ba venir wana par exemple kasi on a lobi OK no senga na chef danga chef ya localité to kenda ka pe ba réunion vous comprenez nako dépasser mukonzi nanga te kasi ba proposition wana ko yebisa na mukonzi nanga tout le bakango na ba réunion mais c'est la bureaucratie pour passer à l'acte kaka toza kutu même na nini na groupe réseau social na biso vous comprenez réseaux sociaux oh you know to sala ka ba échange j'ai proposé qu'il faut initier de sorte sur terrain que to l'équipe va venir oyo to l'équipe va venir oyo to moni salité to nini to lobby si nous sommes en groupe ça peut encore passer mais je mususu ba ko ya ko betanga ki sambeti
Makelele kwani? Bongo nazalaka nga moko tina zoko sala na micro na sifflet. Oyo nakomona susu salite. Ngamo. Mais soki boza na groupe localité nyonso. Boza groupe. Il y a 10 personnes, il y a 12 personnes. Mais impact kozala différent. Kasi il faut senga bato ba peso bato zala yo moko te. Puisque koza menacer ndenge yo moko zolo. Mama tika ka. Koza ka yo moko te tika ka ndenge tozana beso. Mboka na biso ebonga. Ezonga ndenge ezalaka. Ezalaki nango na bopeto ya extra te mais moi bopeto wana ebanda osala biso ka bien. Mama. Ba venir c'est comme mai siko régie des eaux a lancé ba mai. Biso ba mususu tozwa ba mai bakanga ba mai depuis 2019 te. Sikoyo batu mususu abandi kozwa mai. Mama. Batu yo nyonso wana etoboka. Donc l'air ba pomper mai ekobima toute la nuit, jour suivant ezobima et yekobebisa na ba na ba veni na ba lopango yo. Na ba mapango. Ante tabiso wa mususu tozwina no maite. Me mai ezosukela na bisika ba pompe batu yo nyonso etokoboka. En tout cas mama pona yo émission ezokoma na suka sikoyo. To sala nini kasi? Nini tokosala? Totika ka mboka na biso kufa. Oyebi neti na assainissement oyo ya ville de Kinshasa. Il faut une décentralisation forte. Ozo comprendre. Chef a venu azala na pouvoir na ye. Chef à localité azala na pouvoir na ye. Banoptable na ye bazala na nini we. Ti est comme na chef du quartier. Ozo comprendre. Allez, chef du quartier bazala ka pe na réunion na bango. Ti bakokoma et pas ya commissaire des zones. Yo aussi au mona ceux qui commissaire des zones ceux qui babenga ka banongo banani. Banda yo ba bourgmestre. Aussi au mona bango des centres sur terrain na ba localité na bango. Nga banda na yana yebi kutu commissaire des zones na bisote. Ata nkolo yebi ete. Noko yebi la yewa. Ata kombo. Ata kombo. Donc banda ba noma bango ba honneur kaka ba komi wana. Plus que ba président de la République basana ba bureau na bango, bazo se la ba même la bango ba taxe, ba samedi ba mbongo ba mariage tout ça, bon lilo bano asuka. Dibo que yango na zokolo bake, il faut à tous les niveaux responsabilité ezala. Ozo comprendre. Ngana chef na veni, batu na sala pe musala nanga que autorité à permettre que sala na musala, mais musala wana il faut à équiper nga. Que l'air nazo sala par exemple ba communiquer sur ndengo wana te mais ezala na action pe sanction il faut ezala baba nganga ba yeba ke naza délégué ya l'état ozo comprendre nga kutu ba félicitanga na localité o ba pesa nga exemple moi même mama ya kasasa na kayanza wana ye moko komona bandiko kombola lupango ye moko azoko sala ba communiquer mais ba o mususu faute na bangote parce que les babandaka besoin découragement. Mais si nous sommes accompagnés par l'État, biso to zelakake chef du quartier a convoqué biso to pesi ba doléance to salipe expérience na biso comment to koki kotambusa ba quartier na biso ezala kaka limakambo likolote. Oso comprendre chacun esika azali ceux qui osent me conseiller, ceux qui va passer mon responsable. Ça la devoir naïe. Ça la devoir naïe, mais accompagné, il y a maboko ya l'État. Ok. Osons comprendre. Merci maman. Mais l'État tout le monde a été. Merci bandeko balandi biso na kanisi moto na mutazui en plus naïe. Pona oyo etali ba maman de na beta kasete mingi na gestion ya ndako. Mai ya cuisine. Soki ezobwakama na balabala ekoboma balabala mai ya basalite ya biloko ya kolia bozobwaka na balabala ekoboma balabala biloko ya bosoto ya ndenge na ndenge bozobwaka na kati ya caniveau ekobouche caniveau biso ba mama pe tosala makasi to veye na likambo oyo pamba te responsabilité oyo eza partagée soki biso nyonso tozotia maboko na kati population azotia maboko l'État pe azotia maboko na kanisi mboka na biso ekozala
na bopeto tozolinga. Mais soki côté o bazo sala, côté okuna bazo boaka salite, côté okuna bazo sala, côté o bazo sala soki nini esimbaka te. Bato pe ba service d'hygiène. Babanda pe ko tampola. Est-ce que bazalaka ko futisa bato ba amande. Balobi bazalaka me bazoaka mbongo basala musala ngote. Il paraît. Soki ezabongo, babanda ko sa musala na bango, batambola. Babanda ko futisa bato ba amande ba taxe mboka na biso ezonga ndeto bana ko benga banda kala kin label pour sikoyo mo benga ngo kin label ezate ba kuma benga ngo kin la poubelle eza malamu te. Kinshasa est mérité modèle à salité OET bandeko pona lelo tosuki awa o nyoso mama Teresa Lobi to tiango na pratique na biso population na l'état moto na moto azwa responsabilité na ye na kanisi biso yonso tozana mato ya koyoka poto yoka hein to sale la paix makambo tozoyoka et surtout biso ba mama to tika ko boka ba maya Thompson na balabala e ko buka donc après so para ba mai wana na balabala e ko buka balabala sile ko buka balabala oko leka lisusu wapi oko tambola malamu wapi bandeko conscience la biso fait ça nini et sala bandeko batali na sepeli mingi ndenge molandi biso na mukola lelo soki bolandaki canal kin télévision télé vérité lelo ezalaki bongo grâce ya Mike Kamwaka ve ambata bola kupar na giputu bato basalaki ke bolanda na bilili o nyoso bolandi lelo nde tokutani na bino vendredi prochain.